balobaka, il n'y a pas de courant, il n'y a pas de relation entre les morts et les vivants. Ezalaka ya solo to ezalaka ya lokuta et comprenaka te batu ebele bazwa ba problème na vie kasi tangu bakenda kolela epa ya bakoko na bango na cimetière to pa ya mama to pa ya papa bazwa solution misusu pe bazwa solution te epesa mbutu le cas ya lisolo o to kobetela yo mwana mwasi o makambo ekomeli ye kombo na ye Charlotte akenda ki bongo kolela na cimetière to na tombe ya papa na mama na bango kasi oyo komeli ya minene tanga kokisi 25 ans ndimela ngai ekopesa yo esengo ata mukete eloko ne komeli Charlotte akenda ki kolela na tombe ya ba parents na ye pona nini yango lisoto kobetela yo lelo. Insécurité na Kinshasa baso record tokende bongo na commune ya Nsele précisément na quartier Mikonga Bibwa epai wapi ba bandi ba koteli procureur Baudouin Luko di Matondo zalaki bongo le 7 juillet 2024 oyo avandaki na mwana na ina salon ba 1h du matin ba bandi ba yaya ba bandi ko buka ba buki fenêtre ba tout le monde bali komona ba kote na kati ba beti procureur oyo Masasi. Procureur Azali Moutou Asambisaka. Qu'est-ce qui s'était passé au juste? C'était quoi les motifs Oyo Babeti Masasi Nga et Pesinga Moutou Koswa Mwana na Emoko Azali ko expliquer. Comment c'est possible? Comment ils ont suivi la chambre? Ils ne sont même pas venus dans ma chambre. Alors lui, il n'a pas pu sortir au salon. Il était au salon. Du moment où ils sont entrés, il était au salon. Ils sont venus trouver papa au salon. On était avec papa au salon. Moi, je suis rentré dans ma chambre. Donc, quand eux ont commencé à faire ça, papa est allé au salon. Oui. On était au salon. Nous étions au salon avec papa. À 1h. À 1h du matin, on était au salon avec papa. Ils ont commencé par frapper les murs là. Comme il y a des faïences, c'est très dur. Ils ont vu que c'est dur. Ils sont venus ici. Comme s'ils savaient déjà que ici, c'est la chambre. Tambola na mokili omona makambu ya ba église oyo na ebite tokoloba ti bokolemba papa asomba ki bo benga ngonini etati ya makemba to nini makemba po basala kolia makemba na ndaku ya kosakana te asombi atie na ndaku mama nzoka bazalaki na fête na église na bango ye oli alambela bana makemba wana azwi yango na ebite ake ko semaine église ake koloba papa mutu asombi to nini papa ya kozonga boye alia makemba zate o mama keleki na makemba na église papa oyo alanda makemba na église atelemika azozimele tangu kaka mama azwi makemba akende kopesa mabonza boye ndimela ngai lolenge papa kedai kobotola yango est-ce que asali bien to asali mabe yango tokolobela kaka na émission ya lelo. Désordre et au conflit entre Wewa na PC to police congolaise de roulage, pelos de roulage, roulage ezali somo ya kosakati ya bitumba entre Wewa na roulage. Wewa beta roulage likofi magique ya ndimela ngai ka otomona na catch américain beti likofi moko kebuna okwei olamuki yo moko kidiba okwe abandi ko kwea pamba azwi bongo liboma alangwe kaka na likofi moko ezalaki likofi magique to abeta ki esika ya mabe pesi passe ya kosakana te est-ce que respect na ba policier ya mboka ezalité ba policier pe respect na ba citoyen ya mboka na bleu ezalité ngai pesi ngai mutu ko soit to ko développer encore na émission ya lelo.
mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende Mbote bandeko balandi ya Radio Lokole Télévision bisika nyonso tu bozwami merci na confiance peu fidélité bozali ko continuer toujours ko pesa programme oyo Radio Lokole Masolo na chaîne Nabino Radio Lokole Télévision kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek oza na Maroc oza na Tunisie na Libye na Égypte na Sénégal na Lyon na Liverpool na New York tala émission na bino yango yo ebandi yambo to banda to betelo solo ya Nicole boyebi yango déjà to senga makambo mibale misatu yo il faut au s'abonner soko s'abonner ya zwaka moi chance moi temps ya ko partager ba émission au partager lien peut-être li solo ya lelo yo e ko sunga o teto o sepeli nango te mais li solo ya lelo e ko sunga ndeko moko songolo esika moko pakala kaka soki yo au partager est-ce que okomi voilà, c'est que bien tout le monde répète ce que vous abonnez bah les bosso au final bongo cloche et en notification ya to di communauté oye comme munene pour la communauté oye comme munene c'est ngina biso to partager ka yebisaka bande ko s'abonner tout na papa tout na maman ya moi si ya mobali est-ce que collègue de service au s'abonner déjà et ça na batu ebele batala ka me ba s'abonner raté pour nini hein bino bona papa Fiston bino bona papa Sedek to s'abonner ko voilà. Narobaki yango ne bandela esali bongo le 5 juillet oyo 2024 na ville province ya Kinshasa précisément na commune ya Nsele na quartier oyo babengaka bongo Mikonga Bibwa. Qu'est-ce que s'était passé yaya procureur na kombo ya Baudouin Lukodi Matondo ye Baudouin Lukodi Matondo atali procureur avant la kidanda kunaye na ba 1h du matin parce que na salon na mwana na yeba eko solo la ba monaka ba ko beta mire tout côté la fenêtre ba bouki fenêtre ba koti papa soki pa kimaki na chambre sur côté de la chambre on ne sait pas ba koti kuna ba ye ba bomi procureur oyo Matondo Baudouin ba bomi procureur pour nini est-ce que ezala ki na dossier moko boye procureur abana ko sambisa yango normal to ezala ki contre to pour nga epesi ngai mutu ko so na ebite makamba procureur awa pe mwana mboka Constant Mutamba ki a ko traquer makamba ba procureur oyo soki o sambisa makamba lokuta o sambisa bien te et ko la très dangereux mais ebite na kaya procureur Matondo ezala ki ndenge epesi passe ya bino bato waka ko bomisa bato pona le ka moko songolo procureur wana azali papa ya bato azali mobali ya bato ozo kanisa te bana na yeba kotikala ndenge nini pour makambu nyonso tout problème nyonso ezala kana solution yo ko boma mutu kaka boye otali ata progéniture na été otali mwasi na été otali bala na été. Est-ce que vous vous rappelez encore histoire ya juge Yahi akufaka boye kende moi statika la veuve bala batikala ba fele kaka boye pona makambu ya république alors na sepeli pona ministre de la Justice, moi Mboka Constant Mutamba, l'homme du moment, hier avant de quitter Akenda qui tina Mikonga Bibwa, à ça la constat ayeba qu'est-ce qui s'était passé. Moi na ya procureur Matondo Yemboko a expliqué qu'est-ce qui s'était passé. Côté la sens à ciment, il y a des matins à porte et beaucoup ici aux hommes boulot. C'est juste la bite de la bête là. Le bête il balle au polo. J'y vais boulot c'est un rosoir, le bon mieux. Mais c'est ça au moins. Comment c'est le cinéma? C'est comme ça demande. Comment ils ont suivi cette chambre? Ils sont même pas venus. Dans ma chambre. Alors lui, il n'a pas pu sortir au salon. Il était au salon. Du moment où ils sont entrés, il était au salon. Ils sont venus trouver papa au salon. On était avec papa au salon. Moi, je suis rentré dans ma chambre.
Donc quand eux ont commencé à faire ça, papa est allé au salon. Oui. Ils étaient au salon. Nous étions au salon avec papa. À 1h. À 1h du matin, on était au salon avec papa. Ils ont commencé par frapper les murs là. Comme il y a des paillasses, c'est très dur. Ils ont vu que c'est dur, ils sont dirigés vers ici. Comme s'ils savaient déjà que ici c'est la chambre. C'est la chambre. Papa les a dit, bon attendez, je fais quoi? Et puis ils ont cassé les murs jusqu'à ce qu'ils soient entrés, ils ont retrouvé papa au salon. Voilà, c'est par là qu'ils ont commencé à frapper la machette sur la tête. Ils ont frappé plusieurs coups de machette sur la tête. Moi, j'ai pensé même que c'était 3 coups. Avec ce sang-là, j'ai pensé que c'était 3 coups. Mais lorsque je suis arrivé à la mort hier, je me suis rendu compte que non, c'était plusieurs coups. Parce qu'il y a je me suis rendu bien compte qu'il y a beaucoup de coups qu'il avait à encaisser. Les petites larmes, les armes de Picardie, les pistolets. Je crois qu'il en va de la sécurité du corps. Il en va de la sécurité du corps. Je suis d'accord que si il avait son pistolet, ceci n'arriverait pas. Il faudrait juste prendre des mesures d'encadrement pour qu'il n'y ait pas de débordement par la suite. Mais l'urgence s'impose. L'urgence s'impose. Je vais devoir faire rapport à la haute hiérarchie, au chef de l'État et à la première ministre, pour pouvoir ordonner que cela se fasse. Merci. Yaya vidéo autant batindeli ngai esekisi ngai lokola pe ekosekisa yo moko toyebi bandako na bandako ezalaka ba préférence na bango bandako mosusu balingaka kolia kaka fufu soki aleloso amo lokola tondi te il faut ata aleloso il faut alia kaka fufu bamisusu balingaka pe kaka kolia loso bandako mosusu pe balingaka kolia makemba lokola papa oyo na ndako na ye balingaka kolia mingi kaka makemba asombaka babenga onini ezokokima nga kombo wala bosunga biso etati ya makemba tonini oyo wana basimba ya munene wana makemba ezaka ya bitabene ya makemba papa asombaki yango na ndako. Alors bakono lukaka ba kondima soit timbisa maye consort yango tala kola fufu na bango asombaki yango lokola provision atia na ndako akei musala tango ayeboye ayebisa mwana kalingelanga nanu mwa de mikemba wana nalia bana babino mama azwa ki ni makemba wana akikopesa na église akikopesa yango nini bokolo ya dimanche ye azwi eloko na te mpona ndako akende koseme yango na église akende kobondela nzambe ata nzambe yango akondima pete otief loko kolia na ndako kaka yango abosa nango po banda kolia yozwa yango mama okende kopesa na église papa siliki ya kosakana te ye wana ale mbangu na église yaya lokola film mais réalité papa vandi atalibwe azwi position azosela kaka amona mwasi na ye ndenge okende kotika makemba wana na likolo mama pe kidiba ayebika papa za na musala mama azwi makemba wana azokobina akende akota kaka na palisi basaka bonzabe papa embango abotoli batu église bayebi nini kuna papa linga sala deso te papa ye kobotela makemba na ye abimi nango akei est-ce que papa oyo asali malamu to asali mabe nga na yebite pesi ngai mutu ko makambu ya boye to koloba tibo koyoka na yebite est-ce que papa oyo ndenga ikoboto la makemba wana akena ngo na ndako asali malamu to asali mabe peut-être pe mama asala ke lokako bonzela te na nzambe amona tikala ke ko bonzela makemba oyo a se référer peut-être na Bible lokola Eli akenaki pa mama moko mama wana babaki no na tikali kala na bloko oyo kolia so na le oyo na kufila nga po bloko kolia te Eli aisaki nini pesa nga na bloko wana okomona tango apesaki Eli biloko wana biloko na ndako ya mama wana esila ki lisute est-ce que mama wana se réfère ki na makabo ele kaki na Eli te asala peut-être soka bonzaka makemba wana balinga basanga suba makemba na ndako te tala kunteki tala kumamba est-ce que acte wana papa asali malamu to asali mabe. Yaya ba tracasserie routière oyo to yebite to kosuka la ngondenge na ville ya Ngomba Kinshasa bitumba elekaka chaque jour entre ba wewa bana ya moto na ba policier ba police ba pulusu ba roulage PCR
moko ba peser bazalaka na raison parce que bana ya wewa bataka mbilinga kosakana te mususu pe wewa bazalaka na raison ba peser bazalaka na to tracasserie eleki tomolaki yango tolakisa yango marque na marque okomona peser musu ateli mpena boye soki boye bopesi ye mbongo atie la poche obesi mbongo atie na poche ba peser ba komo mona ade Philippe na tonga mama na koya ko futo na pokwa akei wana pe ye musala akei olie asala musala ya l'état comme il se doit atelemi abandi ko luka infraction abandi ko senga ba tumbongo abandi ko kanga ba chauffeur pour na ba pesa ka mbongo tracasserie ya ko sakala te to yoka yukutu ipare soki ba simbongo ndengo wana ba kenda rape ba kabola kala mi konzi otika na bureau soki yo ko pesa madesa bana pa mo konzi na bureau te akobimisa na nzela te ya solo ba ya ba coin Europe ngaba eto eko trambo tel rompre bongolo eko trambo tel Willery eko trambo tel victoire au cours ba peu près ba condipare ba comment ba roulage na bango sur terrain on va pesa bango mbongo ya siko est tourné en vinaigre obo mesano kaka ndenge ba bunda kawana ya vidéo eko sepelisa yote soko lingi vidéo ya mobimba kende bongo na groupe radio lokole gold et pas pour komona vidéo bayaya ba peser ba aliko bunda na ba wewa moka beta pena peser yaya na bebite et on a tani li coffee magique to abeta ki esika ba baby li coffee moko bula siko mbila ko po peser za mbila te mbila komiso ake contre akoyi akoyi atelemi akomi lokola mutu alangwe masanga yaya eske wana ezalaki likofi ya prise ya suka akene ko dakisi wana wapi to ezalaka abeta ki pete sika babe yango saliki akoba contre ndengo wana suite ya wewa oyo suite ya peser oyo ezalaki nini eske mabe komaki to babe kubaki te sikabo eske akozongela su musala tracasserie to akozongela te et pesi mutu ko soit côté pe ya ba wewa to e baka ko respecter ba gens ya ordre ba gens de l'ordre so ba li wana pona ko tia kimia pona ko tambusa bino o zela elongo bani kasi bo tiaka des ordres te po ko pesa mininga blinga ba pesa de pe ko na bino bo respecter ba wewa tracasserie non seulement même ba chauffeur tracasserie pe ele kamingi to soko eleki yango ebenda kamakam oyo vidéo oyo to sepeli nango te muta ko sepeli nango pe azalite okoki ko simba te agent de l'ordre soko na teninde ngwana ngala sepeli nango te pe si passe o to lobaki te to lobi ya to ko betela osika bo solo ya Charlotte jeune fille oyo ba parents na ye azalaki la fille unique ba parents na ye ba na ko fanda quelque part na ye alors et ça dit que papa a te rappel à wenze, maman a te rappel à wenze, papa a te oh maman bende benga ba closter maman ba bende oh ba ça la ba tongela ramiro benga ba benda ngoni ba barre de fer voilà te ba barre de fer maman te ka mo mpiodi na wenze moko songolo pakala alors ça la soki papa a silisi musala ba kangamna maman ba bandi koya. Les malheurs étaient arrivés, papa na maman, basala ki bongo accident, bakufa ndengwana wande exhibition papa na maman, bakufa. Alors, tellement à l'époque Charlotte, tant que papa na maman bakufa ki, asala ki bongo na 16 ans, ok ba 17 ans. Vie comme qui difficile, asala ki obligé, ya ok ne revendre pas tante na yebo. Yebi surtout moi la moi si, so elle revendre pas ya batu, mais ça c'est comme ka kaye, donc ba aller ko tsaye moi mala asala ki pena moi à l'aise za ki pena te. Et pesa ki mbilinga abanda iko kanisa mingi mama na ye abanda iko kanisa mingi papa na ye alors jour ya babenga ngo jour ya nini oyo bakenda cimetière kolongola ba komba cimetière babenga ngo ni jira Saint-Nicolas obenga jour za nini bon en fait et échappé ngai ko babenga ngo me comprenez au moins jour ba bangana na cimetière ko komba cimetière ko bonga cimetière consoyer pe jour wana akenda ki bongo ko bongsa tombo to ba tombe ya papa na mama na bango alors pendant que batebele bakenda ki no bakenda ka batebele ba suku ba luwa bis ba luwe bokei mutu na mutu akena tombo ya mwana na ye to ya mama na ye to ya ndeko to ya relatif na ye yeta ngwa kei na tombo siko ya parents akati matita ngo ba siko abandi ko lela banda bino bokenda nga pasi yedi azokoloba je me rappelle est-ce que kolobana eza malamu to eza mabe batu ebele bazwa problème
Moi, je me rappelle, je crois que la famille Moko, na quartier Salongo, papa na bango akufaki na mama, batika lupangu, ba famille ya papa ba yeko boto na lupangu na bango. Oh papa tikela bango ndengo wana mama. Oh. Ba bengani bana bakomi ba shege, ba diko na balabala consort. Oh. Batu bakoti bango ba bino comment est-ce que papa la bino tikela lupangu ndengo wana akufi bo la bana nini bokende kolela na cimetière. À l'époque d'agi cimetière o ni ya mbetege te o ya kintuka o ya kintuka kimbanteke voilà. Ba kenda na cimetière ya kimbanteke ba lela ya 2 semaines zaki belé ndako ngo zaki apepe ndako ya suka pembeni ti ya mai mais zaki bien construit mire bandi ko bukana mai bandi ko sala ko ezo buka comme type mbala mbala moko papa na bango aloti sa papa ko utra papa le ndoto soki bo bimina lupango wate bo tikeli bana nga lupango bango te boko mona bala doki ndako tu e ko tona lupango boko zanga ne soteke na mai muto ofana so lupango wana azate ba mona ki lokola ma sekilo lokola ndoto mabele bale ko lia mamuke tikali 1 mètre et sona miri ya ndaku ti papa kulutu papa leki bandeko ya papa bayaki ba remettre lupangu et pa ya bana bango ya lokola magie lokola kindo kiteme magie balala ka jusu ba mona na mabele zonga normal ti lupango zonga mobimba ndenge zonga ka mais mir ne bukala mir lupango wana zonga te batonga otonga bref c'est pour dire que batu musuba kana na cimetière ba loba ba sakola bazwa résultat mais soupé bazwa résultat te est-ce que ezalaka bon ko kende koloba na cimetière na ebité tozongi sika bana lisolo Charlotte bandi ko lela zo ko lela batu kuta musika ba mona ke Charlotte zo lela no bolela rap malembete yo ke ezala mususu mona aki okunde bembe mususu me a profiter ata la pe bembe ya mwana ya bandi ko lela ko ganga telo do fo dozaka moko Charlotte ma lelaki mingi ba calme tika Charlotte tika bo ça va bazonga na bango Charlotte nga zongi azongi pa na bango pa tante na bango wana mikolelekaki mingi te wa à cette époque là Charlotte a combattu à 18 ans. A combattu à 18 ans malgré souffrance wana qu'elle a quand même assez a joué quand même diplôme et pas tant na bango a combattu ko débrouiller mike na nzela ka na ko débrouiller wana a kuta na mobali o asepela ke na ye bino benga bona mbala bien mobala ngoza yaki na makasa nkembo ko ebité bénédiction wana e utaki pa ba parents na ye tragédie ko le na cimetière tondre ni bref tangu Charlotte azi mobali wa pa sali makambo aye ko bala ye pa ya tante na bango apesi pe mbongo le sto libala koso c'est bon mobali alongo lipe Charlotte babandi ko fanda na mobali Charlotte abala ki na ba 19 ans moko boye tala ba parents bazate moi difficulté au lieu contrat de on préfère à que de pas mobile na ye parce que 19 ans c'est une grande fille mais peut-être sur ba parents bazalaka elle pourrait se marier ba 20 quelques déjà mais puisque les parents n'étaient pas là yanga ba ki ba 19 ans ba âge moi de ça on peut pas condamner Charlotte ba de 19 tina 24 ans atikala ko botate Charlotte azobotate ba ken hôpital mobile na ye tellement na ba kasa nkembo ba ken na hôpital nyosto ya minene kuna na Kinshasa rien ba tinda Charlotte akenda tina Afrique du Sud akena Afrique du Sud ba sali examen zo la que non Charlotte a très bien akoki kobota boye biso ki ba kei ba sali examen yoki kobota ba baranini yaka pe na papa no papa pa kenda kutu papa kutu kitoko kobota na kitoko mais qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Donc c'est que comme makamouya prière. Alors Charlotte, ça y est, na muninga na yemoko, explique muninga na yeme tala ngai. Balobi mais comment se fait-il que ngai na robota tendere habité? To que nous examen à souka, no hôpital soki ya ba maser, soki ba maser so ba maser na njili bo sava quelque kende wana. Ba kilo hôpital ba maser et simbito kende na muto pa hôpital na muto mbodi kembe. Kuna soki peut être ba matrice zaki
ezaki malili basala kande ba chauffer ngo non kende ba rechauffer matrice et consort au mona au kozazem akenda tino hôpital amuto modi kembe ba chauffer sur matrice ba chauffer nini mais esimba kakati c'est que comme makambo ya ba prière muninga ya Charlotte yebisi non toke na nous et pas pasteur na biso dimanche oyo toke d'église comme ça to ko expliquer pasteur makambo oyo ya biso bakenda pe église dimanche wana louange prière bah si prière pe kaka ndenge za la kawana et si ça va na suka ba ke mona dadit ba mona dadi atala ba expliquer ce que Charlotte a expliqué ce que kana yepa ya pasteur wana abi kana weza ndengwa yo sali pena presque 5 ans ba 6 ans non oui 5 ans Ozobotate la libala ils habitent aucun hôpital balobi que on a très bien bah chauffeur maman très bien mais qu'est-ce que comment spirituel il y a pas de souci ngala ça là 3 jours à jeûne 3 jours à jeûne et prière yo penanda ko ça 3 jours à jeûne et prière et puis tout ça son nzambe problème ya ba pasteur à lokuta ba ça ebele ba 90% mais 2% wana il y a solo bazali tant on va parmi les faux il y a de vrais. Elle est vraie. La pessimbote pas apôtre Charlie Moubiala, apôtre Aspect à tendance, la botanité, apôtre Chico, Apoam, push, pray until something happen. Prophète Ali Jombote na yo. Nazokoloba chaque fois, il y a un problème. Au AVC, makamozo marchete, nyodo, makamozo bengabi soto kocha en contact na apôtre Charlie Moubiala ya. Okozo efata na musika. Okozo efata na musika okobiga po ba témoignage ezali apôtre Charlie Moubiala ya mongote ya ofele po mikole comment non avant la semaine pour yo enveloppe yango na pa $1000 te bana 500 do prière comment na ba nombre de mbongo na montant au lango ça le prière à $1000 ezali ya $500 ezali ça tine à $5 makambo yo mais apôtre Charlie Moubiala a kobonde la pona yo ofele benga tout pia numéro na ye pour osolana est-ce que okomi hein c'est que bien voilà pasteur wana a sala 3 jours à jeûne prière Charlotte peut sali 3 jours à jeûne prière consort nzambe amoni si sikoyo pasteur wana pasteur a benga camarade à Charlotte tala respect ora benga Charlotte malabo ka benga camarade à Charlotte. Oh, abino yeb sa sœur Charlotte boya l'église, c'était un certain mercredi na bureau. Ba yepe na bureau là pasteur FC ngata na mande ko semble. Atu no Charlotte yo moni nini ona moni logo monte. Moi logo monte, ça va? Ngata no semble la nzamba tali singai. Abi amoni yo ozolela na tombo, na tombe. Ozolela na tombe. Ozolela na tombe. Oh. Abi est-ce que na vie na yo o kenana na tombe moko boete ozo labia oui tangu na salaka na 18 ans tant ça y pas attente na biso moi souffrance et là moi difficulté donc qui jour autre que ndaka ça Saint-Nicolas même Saint-Nicolas jour ba na robong sa ba titi kokata matiti na ba cimetière konsola kenda ki wana na mona ki souffrance wana ba diko lela sko ba parents ba tika na findika bi voilà jamba tali singa. Alors, pendant que Bandaï Kolela Ndengwana est là qui a esprit, il y a Koko Mogoboué et Bandaï Kotambo na cimetière. Et Tambo na cimetière, voilà, et Bandaï Luka, c'est quand il y a Kokota pour avant dans Libela. Tango et Tambo la moni ozo lela, ozaki na détresse, na mawa lela, souci, esprit à Koko wana et Kota pa na Vanda. Yangwana, yo moye obota izate. Yango bakanga wandingo eza bongo donc koko wana banda âge à 18 ans wana avant de se faire na carte na yo yango moye aux retard ezala kate donc nous devons prier tout ça la service de délivrance pour na ko bengana mulimo wana pesa ni jour tout na vendredi ça va ba intercesseur intercesseur pasteur mususu équipe intercession ya église wana ya ba kota prière lo sambre futa kaya
losambo epola kateo yaya ba pasteur a solo bazali prière et fata pene peta mi osakanate mbalaboko voix Charlotte bandi koloba mais na voix ya koko wana bozo bengana nga pona nini ebo nga mutatinda kiye nga tagete nga bana ekole kaka ndenge pasteur a expliqué ki nga bana ekole kana na cimetière po cimetière za ndaku na ngai eza territoire na moni na mawa azala ki vide alors nga na lukisika ofana na zaki na esika ofana tazaki mitelengano na koti na fandi bo bengana nga pona ni nga mutatinda kiya sana mawa yaya zalaka na attitude à prier ba bisika lokola ba cimetière ba hôpital soko ke zalaka na attitude à prier intercession pokuna ezalaka bisika malamu te ba prison ba hôpital même goût ba marché ba stade sika au public ezali zalaka na esprit à prier est-ce que komi na kobima te kana okobima lelo prier pasteur azwa mungwa abwaka na munoko ya Sœur Charlotte wa kuda kanisa naziki naziki sava estulu wana koko wana akenda abima akenda tala bala kenda wana Sœur Charlotte akomaki bongo délivré 1 mois après Sœur Charlotte akomaki na retard ndeto bedi solo obe Sœur Charlotte asana mwana moko déjà mwana na yewana akokisi 2 ans et Sœur Charlotte asana retard mususu yango wana muninga na bino papa fiston beta lisolo oyo pona kotalisa batu na pekista nga mutake na cimetière te na pekiso ke dokota bande kuna cimetière te mais zalaka na attitude de prière ba kenda ka pe cimetière pa pambate kenda ka pe cimetière mutu oyo yebi et puis ce qui esprit ndio ke cimetière so peut esprit ndio te ko kenete est-ce ko komi siko nga na tout siko question mutuna bato ba kenda na cimetière ba lobi makambu et salemi basungi bango akena cimetière asaki wale zalaka nini tala kuntseki tala kumamba lisolo oyo esuki awa soki lisolo oyo se pélicioté to au tirer profit na lisolo ote mais au partager peut-être ndeko moko pe asana ka oyo tango ko partager lisolo oyo ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala yo mutu otala biso yaya soki ozali na lisolo ya kopesa benga biso soki obengi biso ozwi biso te komitungusama te tika audio ya lisolo na yo tokoyoka ya tika audio tokoyoka yango soki toyoki yango tokoprograme yango tokobeta lisolo na yo soki mwakoko so ali tokobenga yo pona kotuna mituna est-ce que comprendre voilà merci de nous avoir suivis on s'arrête ici portez-vous bien santé de fer à tous hein. Chap chap et tada. mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende